Ah, hey. Fidèle d'History na Kinshasa, Fidèle d'History na Brazzaville, Fidèle d'History partout. Merci na ba fidèle, merci na ba fidèle na nyonso, Fidèle d'History yango yo bozota lato, bozota laté avec moi. Votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment. Toya lisusu na film oyo héritage forcé. Film eza kitoko bandeko na ngai ya basi. Film oyo eza kitoko bandeko na ngai ya mibali. Héritage forcé, ba maman na ngai na dédié film oyo et pas ya ba eban surtout bazali ko s'abonner massivement na compte YouTube na biso Fidèle du Mauve TV na dédié film oyo et pas ya ba eban so bozali ko s'abonner massivement na page Facebook na biso Fidèle du Mauve TV to landa film oyo na boke binyonso. Maman pardon maman. Pardon na bondelio. Ni nango zolo banangai. Mama ba médecin baza na contrôle ya makambo nyonso ko kende kuna te. Do olingo bisaka ndake. Mobile nanga zobela. Mama nyonso za na contrôle. Hey. Ba ennemi nanga ba réussir o. Ya yebisanga pende asoro ke nanga za malamu. Bengana nota bango ko bengana yo kabango. Oh nga pena zo kaba pena pomne komika to komika lelo maman papa pe azobela. Mwana tifi ayutaka poto. Nazo comprendre te ponika nga na komi. Na komi na mona ba parents nga papa maman ka komi à l'agonie. Ponika lelo. Hein? Zala calme bébé. D'accord. Yaya kumba noki to kendaka o kumba noki. Et sengena ke l'hôpital nazo comprendre de l'autre côté. Maman ko kende te. Mais ni nango na yo nazo comprendre yo te. Pour les nozo linga tena ke na hôpital. Nazo l'impression que ba docteur ba ko sanga ezala kimia maman. Zala kimia no suzana contrôle ba docteur ba ozo kimia. Kimia ni na kozala na yango. Na kozana kimi andenge ni tandis que nazo mona mobali nanga te nazo ba information te tira mona kende kuna nazo comprendre te mona moso yo ndenge ni nazo pekisanga ke mona mobali nanga aza malade to landa film oyo na bokebi nyonso Jenny ni nango zo marcher kuna te. Oyingolo banini docteur azo sala pona yango azo travailler pona yango kura ekatanaki tala kura ekatanaki bombe l'hôpital musu yango nde basalaki toza siko na hôpital mususu siko yo nini yango ezo marché te ba memaki chief na hôpital yango kura ekatanaki ba hôpital ya Kinshasa kura ekatani bandeko na ngai tikana betela bino lisolo olingi otala ba chaîne nyonso tout ya République démocratique du Congo na nzela ya téléphone partout bisika ozali na zandu olingi raté te ba information papa na ngai ndeko na ngai ya mwasi mama na ngai otala maboke otala ba théâtre otala ba film nigérien partout bisika ozali na bis application ezaka moko Fidèle du Mauve TV. Télécharger application Fidèle du Mauve TV pour na kolanda ba chaîne nyonso tout ya République démocratique du Congo. Pour na kolanda ba chaîne nyonso tout ya télévision ya Afrique pe ya monde entier application ezaka moko
oko télécharger application Fidèle d'Immove TV na Play Store na yo kota na Play Store tango zolanda film oyo beta kaka Fidèle d'Immove TV télécharger application installer yango pe landa ba info landa ba magazine landa ba film landa ba match ba parie nyo surtout ya République démocratique du Congo solution eye bisika nyonso to ata kura ezate zwa chombo na yo télécharger application média en ligne Fidèle d'Immove TV na Play Store na yo ata oza na iPhone kota na App Store na yo beta kaka Fidèle d'Immove TV o télécharger application Fidèle d'Immove TV pour permettre yo olandaka ba chaîne nyonso tout ba match nyonso tout boke na nzoto wana wapi osala esengela ki osala tika tifi alala na kimia excusez biso osali rôle na yo ekoki lokola médecin to memie na esika oyo ebongi mpo na ye aza ya biso pe nyonso tu yazalaki na yango oyo aza nango eza ya biso ayaki na mabele pe akozonga na mabele je crois que nayebi sio déjà nyonso tu esengelaki oyoka pe oyeba tika biso tokende na ye aza ya biso film ekomi kitoko film oyo ekomi gu ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali film oyo ekomi intéressant korate film oyo te ndeko na ngai ya mobali ata kura eza te Fidèle d'Immove TV ezali kota na chaîne YouTube na biso Fidèle d'Immove TV pe landa ba film oyo avec moi votre humble serviteur le président Fidèle d'Imotonzame kota na page Facebook na biso Fidèle d'Immove TV landa intégralité ya film oyo héritage forcé ba parie nyonso tu ya Kinshasa olingi olandela ba match nyonso tu ya Ligue des Champions olingi olandela ba match nyonso tu ya monde entier application ya kotala ba chaîne ya télévision ya sport ezalaka moko Fidèle d'Immove TV télécharger application Fidèle d'Immove TV na App Store na yo soko oza na Android télécharger application Fidèle d'Immove TV na Play Store na yo soki oza na Android oza na iPhone pour na kolanda ba chaîne nyonso tu ya République démocratique du Congo pour na kolanda ba chaîne nyonso tu ya Afrique ya Europe ya Amérique Fidèle d'History toza fait kozala toujours docteur na bazi téléphone nga docteur benga na téléphone nga yango yo merci hey docteur téléphone nango yo ba peso téléphone nanga oui téléphone nango ok kende na porte kuna docteur azui paiement yone docteur wa papa nanga zapi naza vraiment désolé nazo ebate so na ko expliquer ngo ndenge nini makamba bwena na mona yango te na vie nanga depuis na banda musala oyo mais nini nango zoloba pardon yo kana bisa yo depuis na sali hôpital au 5 ans yango yo mbala liboso na mona makambo yo ese papa nanga kufi eza yango te de problème eza nini yebisanga problème eza nini ngande mwana ya mobali nazaka fils unique na ye yebisanga vérité naza mwasi te na mobali est-ce que na kati ya bureau papa naza mobali yebisanga na munoko na yo oza na bureau koloba na munoko ape ozoloba na munoko lobaka na munoko na ngina bisoka ki chief akufi pendant dans 30 minutes yango déjà yango ya kwa to okufa et pardon vraiment zala mobali zala zo makasi
Tifi a koufi. Mais le problème est que Tifi a koufi. Mais baké na Tif, destination inconnue. Yango na biso ke zala calme to ke na bureau to solo la pona yango. Docteur. Est-ce na komona nzota papa nanga? Yango nde problème makasi. Yoka. Yaya tango papa na ya kufi makamne salami wao. Donc groupe kufaki makambe salami. Donc tu comprends te. Pe bato moko ba yawa bazuyo to papa kenango. Ba kenango. Nazo comprendre yote ngolo banini. Na mona no bato wana te ba ye. Bazinzo to papa na ba kenango. Donc bato ba koti na ko hôpital na yo. Bato papa ba kenango. Donc ngolo ba kenzo to papa na kendaki we ekei. Donc liboso na bino. Na wa ko sala loro moko te papa. Bazalaki na minduki. Bazalaki na ba sécurité ba garde. Donc ba coincé biso. De obengi la police te. Héritage forcé. Bandeko na nga ya basi. Bandeko na nga ya mibali film oyo eza goût. Film oyo eza kitoko. Merci na ba fidèles. Ba fidèles nyonso tu ya Kinshasa. Pona kolanda ba chaîne nyonso tu ya télévision. Talaka yango na application Fidèle du Mauvais TV. Bon télécharger application Fidèle du Mauvais TV, application du moment et qu'on permettre yon de konanga ya mwasi olanda ba théâtre bisika nyon surtout aux ali et qu'on permettre yon landa ba série Hollywood eza ba zé magique ezali ba film ezali ba parier nyon surtout ya Kinshasa pona kolanda ba match na bino de près et de loin. Vous avez juste besoin de vous avez liboso ya télévision kota kaka na téléphone na yo soki vous avez na iPhone kota na APK bengelanga Monica soki vous avez na iPhone kota na App Store na yo beta kaka Fidèle du Mauvais TV application ekobima wana télécharger yango pe banda kolanda ba film banda kolanda ba match banda kolanda nyonso tout Fidèle du Mauvais TV toza et tokozala toujours aza vraiment koyamba bato te na minute oyo mama yebisa ye aya kopesa dernier hommage pa ya mobali na ye oh nzambe na ngai Tifi akufi Tifi akei oh nzambe zana yebisa ye batata oyo bozomona yaya eza mystérieux ndimela ngai donc nini eza mystérieux ya ndenge nozoyebisa nga bato bakoti na hôpital na yo bazwi nzoto ya mutu baza de bainconi mpe otiki bango bakenda nzoto ya mutu yo penda otiki bango bakenda yango mpe babimi na porte oyo obengela polisi te est-ce que c'est normal pardon naza na besoin na mona nzoto ya tata na nga sote na kobuka yo 1 2 3 docteur alingi azwa bakutuka te kudakaka droit film oyo eza kitoko bafidèles film oyo eza goût allo oui mais po ni sikoyo ozobenga ngai ese bato yango baza wana nazoya docteur a raté kataka tukutukula kataka na ku la pesi ba docteur nyonso tu ya Kinshasa ba mama infirmière nyonso bozolanda film oyo na ba centre de santé na bino ba infirmière nyonso tu ya RDC na dédié film oyo epai na bino yebisa ye toye ko accomplir o esengeli biso to accomplir tata oyo elonge ebangisa tata oyo elonge ezobangisa
alobi tifi aza ya bango tifi asala kinini bango baza banani tozomona bango bazotambola na nzoto ya tif bazwi yango depuis na morgue na hôpital baye nango na ndako ya tifi kolakisa mwasi na ye apesa ye dernier hommage baza banani basala nini na tif tolanda filme oyo bandeko na ngai ya basi tolanda filme oyo bandeko na ngai ya mibali fidèle story tozwa ndanga tozwa musala tozwa devoir ya komemelaka bino bafilme éducatif film oyo eza kitoko filme oyo eza goût avec moi votre humble serviteur, le président Fidé Di Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment. Bandeko nanga ya basi pona kolanda ba film oyo. Pona kolanda ba film oyo, abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube Fidé Di Move TV. Abonnez-vous massivement dans notre page Facebook. Kota na Facebook na yo, betanga Fidé Di Move TV. S'abonner et puis banda kolanda ba film oyo za intégralité kuna. Tobeti lisusu lisolo olingi okoma DG ya chaîne ya télévision olingi osala chaîne ya télévision na yo moko pasteur ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai mbali patron média en ligne yango yo Fidé Di Move TV bouquet international média en ligne oyo tozali ko créer ba chaîne ya télévision numérique benga biso na numéro wana télécharger application Fidé Di Move pona kolanda ba chaîne nyonso tout oyo eza na kati ya bouquet na biso merci na Kinshasa. Merci na Brazzaville, bana Brazzaville, bozali ebele ya kolanda Fidé Di Move TV, ya kolanda Fidé Di Story, mama, bango, outi na hôpital ngane mo na poser ba question wana zo poser nga, bake wapi, bazalaki awa, banana ngo. Mais batango na zotro baza bande banani batango bazalaki baza banani mais maman na zotro ndé question no yo moto lebi bango baza banani expliquer nga baza bato bayaki ya mabete siko zokanga bongo po nini zokongelanga po nini 5 ans yango na benga kiyo oya siko maman koya 5 ans na ezo rapport ni na bato bazui corps ya papa Rona yenga la nini etake mwana mobile soko zalaki awa maman zala calme auti voyage za na émotion papa akufi boko sala ba makambo na sima yo za nani donc tozo so makambo serena maman na ngayo zo loba nana ngo ba sozo ba sérieux okoti mo bandi ko gangela nga maman na yo zo gangela mo zo ba bisanga ki makambo za sérieux maman na zo tu na yende question azanani aza secrétaire ya papa na yo avivaka na biso pe akomaki pena mwana ya famille mais oyo eza ya koyebi biso vérité aza mwasi na yo excusez nga mama aza nani aza mwasi na yo mwasi na nga mpona koyebi biso vérité papa na yo afutaki dot na yo epai na bango ese dot na ngai efutaki epai na bango ngai nayebi te mais est ce que nazaka na 16 ans nini yango babétise yango bosala na papa ndeni bokoki koyobalesanga mwasi tandise ngai nazala mwasi na ngai na États-Unis na vivaka na ye na États-Unis apo bomona ye na Afrique apo mona ye chéri tala kolanda maka baloba na tetala bonga mavanda na keluka no bato babikela papa na nga fanda wana moso babalisanga na yebi te héritage wana bakiba pesa nga forcé na ligne yango te héritage forcé bandeko na nga ya basi film ekomi goût film ekomi intéressant oh ndeko nanga mobali en tout cas limbisanga naza mina désolé na ndenge nini na zelisio vraiment non problème ezati vraiment na sepelo mona yo mikolo ebele yoka naza nyamba pomaka ba problème a makasi
nazo zwa nzoto papa na ngate ba ke ko lever na hôpital ya ko ndé yango wana. Je crois que tokozwa solution pour na yango. Mais il faut to solango calmement. Ya yebisanga so dans loko moko yebisanga soko yebelo moko. Na lingi pena tungisa ote parce que utika lelo ye malabo kuti makamba papa na yo akufi. Photo solo là. Oui. Siko yoka malamu. Naza dessus que papa na yo a informé kayote que aza ko appartenir na secte na biso. Papa na yo bozo soto azala kanango oyo zo tanga nango na Amérique ozo ko tambola partout eza bozo na biso. Penzo to na ye et koki jamais kokundama avant 7 jours ya cérémonie que yo remplacer ye. Yo zali héritage oyo papa na bino atikeli biso. Esengeli o hérité pouvoir oyo papa na yo apesi abandai ko salela. Yo ndoza hérité na yango. Papa na yo azalaki loyal na biso. Tobomi ete mais malade nde zuye. A désobéir na baloi na biso te malade nde zuye. Esengeli a continuer musala. C'est que yo esengeli o hérité musala na ye. Papa, nazo comprendre yo te. Na tikala komona yo te, na yebi pe yo te, kanga munoko na yo. Osana 7 jours, 7 heures, 7 minutes pour Osala initier, Osala hériter, héritage ya tata na yo. Soki te calamité, moto, mbonge, kufa, liwa, maladie. Est-ce que kanga mabolo ba? Pona nino solinga o hérité nga héritage moko force nga moko na yebi yango te. Tala babuzo ba mino talinga te. Tala bo pesa ndo papa. Bo pesa ndo papa na kenango papa simba na kenango papa na biso. Simba ni nango boye, hein? Ni nango ba bêtise boye, hein? Ata bino moko vraiment. Bo ndo papa na nga. Bo membi yango na place oyo. Ya ko sala bongo te za temple, ko sala bongo te. Ebe bawa. Film eza kitoko. Film oyo eza gu ndeko ya tomboki azora doto ya papa na ye. Héritage forcé. C'est Fidedi Movie TV, le meilleur bouquet. Fidedi Movie TV, le monde dans tes mains. Bienvenue dans la nouvelle ère de la télévision mondiale. Découvrez Bouquet Fidedi Movie TV. Regardez toutes les chaînes de télévision du monde. Ne ratez plus jamais rien. Êtes-vous fatigué des limites de votre télévision traditionnelle? Avez-vous déjà rêvé d'avoir le monde entier du divertissement à portée de main? Fatigué de manquer vos émissions, matchs ou films préférés à cause du décalage horaire ou d'un manque d'accès? Maintenant possible avec Bouquet Fidedi Movie TV. Ne perdez plus de temps. Téléchargez l'application Fidedi Movie TV, regardez toutes les chaînes locales à Kinshasa et partout en RDC, directement dans votre téléphone. Pas d'inquiétude pour manque de courant. Bouquet Fidedi Movie TV vous donne la possibilité de regarder toutes les chaînes de télévision. Découvrez Fidedi Movie TV. Le meilleur bouquet est là, c'est génial. N'attendez plus. Téléchargez l'application Fidedi Movie TV dès aujourd'hui. C'est Fidedi Movie TV, le meilleur bouquet. Fidedi Movie TV. Le monde dans tes mains. Nous avons faute na yo. Ndenge nini? Mon cher ami, za calme. Nazala calme na ndenge nini? Nazala calme na ndenge nini? Yo yebi makambo yo. Obapone o informa ngate. Ya yo ko comprendre le côté na makambo yo. Na comprendre na ndenge bato baza dangereux. Na comprendre na ndenge nini? Papa zala calme. Zala calme mon frère. Oh. Ndeko abetaka lisolo. Papa yoko bisa makambo bongo te.
okoki jamais kopousser nga nazala initié te na makambo na bino papa. Pardon vraiment. Naza serviteur de Dieu. Na lo moko na ebisa yo. Ata soki naza invité sengeli o hérité makambo wana. Papa, pardon vraiment. Pour nous a kolingana hérité makambo oyo ngai na yebi yango tata mutu na makote papa. Pour ni kotikela nga héritage forcé papa. Pour na nini? Nakoma membre ya occultiste pena papa. Mwana nga mobali zwa oyo. Eza héritage. Hérité yango. Papa mo te kozo forcer ngelo moko boy. Zwa tia ngo na musape memelanga mai na mela. Papa nazolo kilo mai nazoya na mona nga héritage forcé. Ya so metela camarade na ye lisolo ndenge nini papa na ye akufaka pe ya héritage forcé. Ebele ya bandeko ya basi, ebele ya bandeko ya mibali, héritage forcé. E ba musu ba koma bandoki, ba musu ba koma banganga, ba musu ba koma bandumba miyibi pour héritage. Oyo koko asalaka atikela ye. Ndeko na nga ya mwasi, soki yo yebi ke yo pe ozana kati héritage forcé Luka Pasteur. Oyo Monique azana nguya ya Nzambe. Sona mosali na Nzambe le prophète Dodo Kambaza. Mon père, le général Sonic Afuta Rockman Azali, ndeko nanga ya mwasi, ndeko nanga ya mobali, solola na pasteur Jean-Paul Mayata de la foi ya CFC Azali akosunga yo. Benga biso na numero wana ndeko nanga ya mwasi, ndeko nanga ya mobali, poke to sunga yo. En fait que ba héritage forcé oyo hérita nanzela ya kindoki, nanzela ya bakisi to landa film oyo fidèle histoire to mesana comme melabino ba film ya bien, ba film éducative. Na sengi na ba fidèle pe ba fidèle nyonso tu ya Kinshasa ya Brazzaville ya monde entier application ezaka moko bo télécharger fidèle du mauvais TV. Bozo sala nini awa na kati ya ndako na ngai boyebisa ngai ya zobetela ye lisolo yoka eloko moko eza ndako na biso ya yo te esalamaki 7 mois 7 semaines 7 jours depuis papa na yo akufa nyonso to azalaki nango ezali ya biso esa yebisa oyo yango te yebisa ngai esengeli oyo akorejoindre biso oyo hérité oyo papa na yo asalaki ozala initié na kati ya lisanga na biso tango ekokoma bobomi papa na ngai siko boye liboso na nga mpo bokotanga na kati ya loge bolingi na héritage forcé oyo nga moko naza na désir na yango te nayebisi bino siko bobima na ndako na nga bokende sikoyo indi pero ya mystique etikali yo 7 jours 7 heures 7 minutes po oya kozala initié oza na eloko ya kosala te pe ya koboya te eza héritage papa atikela yo longwa awa est-ce que bako initié ye azobetela camarade na ye lisolo papa na ye pe azalaka membre na bango papa na ye akufaka tikalaka ye a hérité yango forcé
héritage yango na volonté na yete héritage forcé ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali landa film oyo eza na ba secret balingi nango epa na biso chérie mais yokanga bébé yo moko ozomona oyo bazoloba ozopose nga su question bino basi bozalaka bongo mpo nini yo moko ozomonaka eza rouge mais otuna moto couleur nini yo ah hey papa na ngai azalaki na kati ya lisanga na bango ya solo kokama vraiment hein? Donc avant kufa abetelenga lisolo wana mais naboyaki na nga namoneka ke makambo wana comme eza ba héritage mo bonga lingi na nga ba héritage ya bongo te o nzambe na nga histoire yango eza mabe makasi chérie tokosala nini sikoyo mpona tolongwa na likambo wana ekomela biso te nazoyeba te sina kosala nini o ozomona bilongi ya bato ate eza bilongi moko bato moko ya kanda baza mpe bato ya nguya makasi naoluka nzambe asunga ngai yo chéri bato wana basoma mpe bana bilongi ya bakadi ya mpemba bilongi ya bato so babundisaka président Fidedi bilongi ekuba bilongi ekatuka nazomona mpenza bato wana baluka mabe mpo na nga mais héritage wana bangi bapesanga na kozwa na ngango te eza forcé naboyi ebele ya bato bana mibali papa na bango bazalaka ministre papa na bango bazalaka député papa na bango bazalaka chef papa na bango bazalaka soda papa alingi akufa papa alobi mwana ahérité est-ce que héritage ozopesa mwana est-ce que eza destin na ye tolanda filme oyo bandeko na ngai baparie olingi olanda bamatch nyonso tu baza wana chéri baza libanda bato wana baye baza libanda chéri kende kotala bango baparie olingi olanda bamatch nyonso tu ya Afrique ya Amérique ya Europe application eza kaka moko télécharger média en ligne Fidedi Move TV bozosala nini na kati ya ndako na ngai papa atali kala mingi te dele na yo ezokoka etikali yo 7 heures 7 minutes pe 7 secondes pona kokota na kati ya lisanga na biso sikoyo boyokanga bien naza intéressé te na kohérité héritage oyo nga naza nango bosenga te sikoyo boyema bino mbali na ndako na nga nalobi na bino bobima libanda sikoyo bobima oza na esika moko te okobenga ata commissaire ya la police ye mpe aza na kati ya fraternité meme bato ya gouvernement baza na kati ya secte na biso yokanga mwana etikali yo 7 heures 7 minutes 7 secondes oya korejoindre biso toza international toza spirituel okokima biso na esika te oyo ya biso eyaka epai na biso esengeli ohérité sinon non liwa ekokota na ndako na yo okoperde oyo ya molimo mpe ya nzoto mpe tokozwa eloko ya liboso mwana ya mobali wana aza wana ye nde tokoboma mpo topesa wana no mwa somo filme ekomi intéressant oza lokuta naza ta na ntina moko te ya oyo bino bokokosala mpe na oyo bokosala te na kondima te na kohérité te héritage wana forcé na boyi keba bala suka koyaka te sikoyo nayebisi yo bima okende mpe yebisa maître na bino wana naboyi na nga o naboyi
rappelle-toi, au ticket à 7 heures, 7 minutes, 7 secondes, je dis merci à mon père, le général Sonic Kafuta Rockman, 7 père, 7 Yamoyo, 7 heures, 7 minutes, 7 secondes, chérie, est-ce que vous balobi? Balobi que ma maman a vu ça à Mobali, je dis, n'allez moi la rakufao. Chérie, n'allez moi la rakufao, Lucas solution, pardon. Zala calme, bakuse loko wana te, zaka bazo bangisa. Chérie, pardon. Baza sérieux, batouana baza sérieux. Batouana baza sérieux ndeko nanga mobali, pardon na bonde lio bolingo nanga. Papa benga la police. Ya, est-ce que vous avez balobi? Balobi ata mokonza la police ya Kinshasa ibaza na kati na bango. Gouverneur moko aza na kati na bango ape mutamolili. Balobi ba ministre baza pe batamoli ata to bengi. Eloko moko savate o nzambe na ngayo. Nzambe na nga bato bazo diriger biso baza de batamilili. So to kemele pe anali nzambe je dis merci à tous nos autorités congolais. Merci à monsieur le gouverneur Papa Bouma. Merci à mon général chef à la police. Merci Nabaïban surtout Bozali Kokamba Mapinga ya République démocratique du Congo. Merci na FARDC. Merci na maman la première dame maman Denise Nyakeru. Merci na maman la première ministre Congo toujours uni topesi. Merci Nabaïban so bazali na Est ya République démocratique du Congo. Topesi merci na bandeko na biso ba congolais ya Bukavu, ya Goma, ya Kindu, mwana Koyaka. Kaka ndenge baloba keke soki osali teti 7 heures ekoki, 7 minutes ekoki, 7 secondes ekoki, tokopesa nono avant goût bandeko na ngai mwana innocent. Mwana innocent yo akei. Est-ce que mwana oyo akufi tope mwana oyo akokufa te bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali liwa mwana oyo esali ngai pasi liwa ya mwana oyo esali mama moko na ndako pasi tala ba héritage mususu ba papa batikela bana na yebisaki yo ke tokobeta ndako na yo bino bobo mwana ngai yo na beta yo na beta yo na tuta yo bachili mondelo na katikati mondelo na katikati filmo eza kitoko bafidedia film oyo eza goût. Je dis merci à toi. Reviens Fidedi Makese. Merci à Serfi Fidedi. Otikali na 7 secondes, 7 minutes, 7 secondes. Pour na couper sa dernière parole na yo. Sinon molimo mwana ko kinde pona libela. 7 minutes, 7 secondes. Loba oko rejoindre héritage to peut-être ndeko nanga ya mwasi ndeko nanga ya mobali tala ba héritage oyo ba para musu batikela bana bango ndeko mwana famille wana bana baza ba kizengi bana bakufaka pamba yo yebite ba héritage papa asala ba contrat papa asala ndeko nanga ya mwasi vina yo ebeba po papa teka bino na butu ndeko nanga ya mobali ogate ko bunda pona contre bango na mekanyo surtout baboma ngai mwana ndenge nzo ozasike na ko bunda te pona contre bango se ozo bateke nzambo ya zakati na ngaza na nguya koleka bango se ozo kanga naza na nzambo ya leki bango na nguya na ko bunda na nzambe ya lola n'importe quoi yoka yokelanga mwa mobali yoka baza ba eloko te nga naza na nzambe ya nguya na koza byo tata na nga yokelanga batola baza puissant ko sala blague te mwa mobali
ato bengi na mboko bengi ba généraux baza na kati na bango yo kanga ko bunda na bango te o ko bunda na bango te ndeko na ya mobali tala ko sala ta face na bango te baza ba invisible baza puissant baza fort baza partout baza ba esprit yo kela ngai na kolinga te o perdre o eza ya motu ya pona yo nga na perdre mwana nga likolo ya teti est-ce qu'il y a condiment à rejoindre bango est-ce qu'il y a cause de la ferme na décision na ye nini ekokomela ye soki aboyi ko rejoindre lisanga nini nango ekomeli tifi boye est-ce que vraiment makambo tifa lobaka nanga ke mwana ye na poto akoya kobalanga mwana ye na poto aye na mwasi mosusu nini nango ekokomela ngai nzambe o nzambe na nga nabundi mpo na famille oyo nasaleli tif ya misi mbongo babalinga ndoka mwana ye na poto aye na mwasi mosusu nga na sambe o nga naza perdante o nzambe o tika na betela bapaster lisolo pona kosala visibilité ya église na yo pona kosala chaîne ya télévision pona église na yo ekomi nango na facilité yaka na bouquet fidèle du mauvais TV yaka na média en ligne fidèle du mauvais TV sala chaîne na yo ekotalama partout chaîne numérique papa boye koluka nini awa nalobi toyebi ke papa na yo akufi yango toye pour que to solola en famille ya solo oui so papa na akufi nayebi ke boye kaka po bokabola bozu ya papa non zala calme calme ya nini nabe mwana yo te kobenga mwana te o donc nga na bino tokosolola te donc bomema siko bokendi papa na yo azalaki ndeko na biso ya makila donc esengeli na biso tolandela matanga na ye donc lokola aza te esengeli na ye batiki bandako combien atiki mituka combien atiki mbongo na banki combien yango nde eza eloko oyo nayeli awa pour ke toyeba héritage nini oyo mowe atiki do yoyeka mpona héritage yo pende oyeleka mpona héritage esiko obima sikoyo do yo pende oyo matanga to mpona héritage tala mwana ozoloba ozomona ozoloba te est ce que oza conseil makambo ozobaki tobima na ndako ya mwana ndeko na biso ya mobali nalobi bobima bino boye mpona matanga te boye mpona kolela te boye mpona héritage bobima bokende tala bandeko ya famille tala bandeko ya mama na bino oyo bazozela ya kufa mpo baherite bozwi na bango bakoya kolela te bakoya kotuna azalaki na combien de mituka tala bandeko ya papa na bino oyo papa akufa oleba kolela papa bango baza kolela baza kosepela na lopango ya njili bazosepela na lopango ya maluku ya gombe ya lemba ya bandal bato bazanga mawa. Je crois que cause de la discussion à famille avant tout solo là est étranger hasard oui vraiment maman mwana mwasi oyo azali mwasi oyo papa na yo abalela yo aza koherite bozwi ya papa na yo maman problème mangu na yo eza nini vraiment nazo comprendre yo te est-ce que nga nayebisaka bino bobalelanga mwasi est-ce que nayebisaka bino ke naza na soif ya bolingo bino bapata boselanga choix mama ata bino moko vraiment naza mobali ye aluza mwasi aza kitoko motu mosu akolinga ye est-ce que boko te biso tosola nanu mwana mwasi babalisa ye bapesa dot mobali azalaka na poto mobali mpe kuna na poto
aye pe na chéri na ye ekosuka wapi tolanda filme oyo eza goût filme oyo eza kitoko bafidelia filme oyo eza goût avec moi mwana na ngai ya mobali ozosala erreur grave papa na yo aponaki mwana mwasi oyo natombola mwana mwasi na bokola nayebi comportement na ye aza mwana mwasi moko malamu mama wala eza shwa na nga te tolanda ekobebawa eske mwana poto akozonga to mpe mwana ya Kinshasa bakobala ye mwana mwasi yeyo mobali déjà deuxième tour yango ya bwaka ye nini ekokomela mwana mwasi oyo secrétaire ya papa na ye papa aponelaki mwana mwasi oyo mwana ye ya mobali mwana mwasi oyo po mwana mwasi oyo azalaki fidèle na musala azalaki honnête azalaki sérieuse papa alobaki il faut bala mwana ngai ya mobali azalaka na États-Unis ndoka mwana ye ya mobali na États-Unis pe aza na bebe na ye ye pe kuna na makanisi na ye alobi te namema mwana mwasi na ngai na Kinshasa amona papa koya mwana mwasi ayaki ni nango Stella ozokanisa mingi boye ni nango ozokanisa ebele boye nazomona wati ndoto nazomona lokola ndoto après so nasali mpona chief mais nayebi te sina koloba nini siko ozogera yango ndenge ni makambo yango nayebi te nazosati neti na perte de vie na ngai nazosali naza confusion donc na ngai mpe naza confusion donc nazomona mpenza ke mabe pene eza makasi nayebi mwa mwasi nazomona ke esengeli ozongisa batravailleur nyonso tokunda chief après tokozonga mosala après ozongisa batravailleur nana makasi ya kosala te tolanda filme oyo mwana mwasi chief akufi espoir na ye oyo bapeselaki ye mbongo ye wana aye mpe na mwasi mosusu aza koboya ye en live bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali ekosuka nini mwana mwasi oyo akosala nini yebisanga koya na ka na biso kan oyebi nga bata ebele ngai nasalaka eloko te parceke bato baza kotindika ngai nasala yango nde nasala non nasalaka eloko ngai nalingi nasala ndeko na ngai ndimela nga ke okoperde mpe kokoperde meme vi na yo soki otelemeli bato wana omondako oyo bandako nyonso ozomona oyo bakompani ya papa na yo biloko nyonso ozomona oyo eza ya bango en tout cas zala keba sala keba zala penda na bokebi baza prêt ya kosala nyonso te mpo badétruire yo mpe okoka kobunda na bango te ma foi je te dis naningisi mutu na ngai ndimelanga Marcus ngai nandimelaka na maloba elobami ke oyo ekoya eya oyo nyonso bazalaki nango epai ya papa na ngai etali papa etali nga te ngai héritage wana etali nga te papa yoka héritage ebandi balobaka yango wili ebandi na mutu na suki te kiti na manzaka yaya wili wana eza ya nzambe me oyo toloba eza makambo ya satana na satana eza makambo motema mutu ye moko andima mutu ye moko azala conscient ngai aza conscient te yo naza na motema na ngai nzambe ayebi c'est bon courage moninga azolendisa ye amona deja bimona meso mwana mwasi ye yo bonjour maman bonjour boni boye malamu merci boni mosala oui mais nazongisi batravailleur natuni yo non mama tikala aloba na nene
na sura na yo mate na sona pesa mu Congo pono zo keta na loba o lingini pona nini ngana zo lingana tuno keso zo kende pona nino zo zo nsabatu na ndako ngai nde na décider ke bato ba kende tito kokunda chief nde to kozonga musala excusez nga tika na biso na lo moko donc yo za nani yo donc le quoi siko chief akufe bisi bato to ba kende bazonga bandako so siko content moko ele loto pe yelobi na ko sala ngo monsieur est-ce que dans souci papa da yo so za kibongo soki ezalaki bongo yo esengelaki o respecte papa na lobaki lokolo obala mwana mwasi wana bamokolo babongo te okolo babongo te awa eza makambo akobala te awa eza makambo ya musala esengeli ezala continue ata bato oso to bakozonga me esengeli bato so batikala noza foti na yo mama mpo na nini yo kokondima oza mwana mwasi oyo bobalisa ye ngai nga bongo nayebi te yo tala yokana biso leo moko kopaliza atata na nga ngai nde naza sikoyo ko gérer compagnie donc tango yo kozwa bato nde yo ko décider mais ngai nde moto nazo décider sikoyo ngai nazongisi bango ti chief ya kokundama ngai nde moto nazo décider ngai naza na commandement mokolo yo po kozwa commandement yo ko décider mais na minute c'est moi qui gère hey mama bozo momoso wa boloko te wapi bona poto pe azotala azokamwa bamemaki ya mona papa bokilo na mabokilo zonga papa bokilo na mabokilo babalisa mwana bango na mwasi mosusu eza makambo esengeli moto a comprendre mais ako comprendre yango facilement te esengeli o raisonner pe oyebisa mwana na yo ya mobali solola na ye nazwi ta na nga soki 3 ou 4 fois nazoya awa kosolola na ye mais azo comprendre nga te yebisa ye akeba nalingi te ke mino na ngai to mpe manzaka na ngai ekoya likolo na ye sinono nakodevore ye esengeli aya mbangu hérité akota na kati héritage ya tata na ye esengeli akota na kati héritage esengeli asala oyo papa na ye asalaki soki asali yango te yebake liwa na ye ekozala tragique mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban sobo pour sabiso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez que ça là-bas reportage, il y a événement le là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo continuer religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebende na bino matanga na bino olingi to ça la couverture na yango contacter Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino za exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino so et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala
musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo, que ça soit chrétien, que ça soit profane, tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel, basalela yo spot publicité. Fidèle Move Production, nous sommes là pour la spot publicité et à la qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidèle Center. Na Fidèle Center, vous allez couper sa formation en anglais. Au lieu de la anglais, au lieu de la portugais, au lieu de la français, lingala, yaka na Fidèle Center. Na Fidèle Center, vous allez couper sa cours ya informatique, ya métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidèle Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Peyo kondimate oyo kokombela mwana yo ya mobali oyebi ke o naza capable ya kosala na salaka yango pe mutu moko te akokanga ngai yo yebi yango bien eza secret epai na yo parce que mobali na yo abetela yo nyonso oyebi ba o nalia oyeba o batelemelanga pe na devora bango yo moko za témoin ya o esalama oyebi ngai bien na limbisaka te yebisa mwana ya mobali aya ko rejoindre biso nayebi ke ozali kobanga o na koyi kosala mwana ya mobali mais soki kaka yo solu na etake mama nini yango ozoloba keba na mwana nga mobali keba jouer kaka rôle na yo lokola mama apelo sekoma bien keba papa na nga de asakufi esili contrat bosaki na papa na boyi héritage wana na kozwa ngo te na boyi zela nano otuna volonté ya papa na yo avant yo zwa ba décision oza déjà héritier na biso ta na yo pe ekoki ta ya kosola na eza esusu te n'importe quoi tala boya swa te bomima est-ce que mwana mobali akokota na kati ya alliance wana est-ce que akohérité bandeko na ya basi bandeko na ya mibali misala ya tata na ye allez fongola porte wana fongola yango tala ezala mbalano ya suka na bagano ya lokuta wana bota makona ndako bala kwa mburenga boni boye koda yo nini yango da yo na boyi koyaka su awa te ezala mbalano ya suka ebima kende tala wali boma soza liboma yo omona yo sanani yo za nzambe tala keba na yo namoni yo nde oza bongo oza loko te osanga mpe loko te indi papa atali kaka mwana musala ye mokure komolengisa mwana musala ayebisaki mwana musala akanga porte babima te mwana musala yeyo bataleka na miso ya pamba papa yaza mystique tala kadena ebifungoli yango moko film eza kitoko film oyo eza gupote ezomifungola yango moko wa mobali azwi premier souhait bafidedien na bafidedien na nyonso tolanda film oyo na bokebi nyonso balakisi première vision tolanda film oyo est-ce que akondima kokota to akondima kokota te première partie ya film oyo naza na ta ebele te landa peut rejoindre biso merci na bafidèles première partie ya film na biso esuki awa est-ce que akondima kokota to akokota te tolanda deuxième partie lobby avec moi votre humble serviteur le président Fidèle Motonzambe na ebisi bino ciao lao